Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde. Je vous salue, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite analyse concernant cette histoire de mariage annulé de notre sœur Karine Mokonzi, star de la communauté congolaise. Oyo Aningisaka Kaka, média en ligne à Tumbili sous YouTube par rapport à annulation et à mariage naïe. Voilà, je vais essayer de parler ça. Je serai un peu bref, mais un peu dire quoi. Ngai mama Rosette na linga Karine mingi mais naza mutu ya kole te na linga ko kole mutu na nzoto te na kola Karine te parce que j'ai pas aucun intérêt ya ko kole si y a quelque chose à dire na ya kana lobby et puis je me limite là. Donc naza ni moi na membre ni soki ni soki chinois soki chinoise nazali une maman qui se respecte, une maman qui vit chez elle. Mais oyo ce qui les cambouezali pour cette star que on sait que bato ebele baza contre ye na ya kapé na lobby na ngai puis na si je pars. Voilà. Na ye lelo koloba pona tina ya mariage annulé à Karine Mokonzi. Oyo biso totolanda ki dimanche. En tout cas, mon cœur battait quand elle est entrée. Mon cœur vraiment battait parce que na vande loba nini yango ni poto stoyoka ki déjà ba soupçon ebele. D'abord, na Karine, il n'y a pas mariage le 24 et puis il n'y a pas mariage civil le 7 novembre. C'est vraiment, j'ai félicité d'abord la fille pour cette courage. Elle a vraiment une courageuse. Bravo à toi, félicitations. Pour Oye Yomoko annoncer Biso Yango, Oye Toyoka, Onege Tokoma Ikoyoka. Osala qui vraiment bien, aussi d'ici Barimer, Oye au lobby. Osa vraiment une courageuse. Je te dis félicitations. Je dis encore une fois félicitations à toi. Mais aujourd'hui, je vais essayer de parler avec toi, Karine Mokonzi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Parfois, tu me réponds aussi. Naye ko lobanayo dans cette analyse. Je vais essayer de parler avec toi. Oza star la communauté. Toki ko benga ko kana privé. Te boyo moko polobaki na makambo. Opesi biso ba nini. Opesi biso. Oyebisi biso ba vérité ndenge ezali mariage ezate et puis olobi mutu abenga yo te mutu akomela te. Alors pour ne pas na benga yo te na komela te, j'ai place na sana mo espace ya caméra là on a pris koloba, je vais parler. Et ce que je vais parler, c'est pas seulement pour Karine, pour Karine. C'est pas seulement pour Karine Mokonzi, pour toutes les filles, les jeunes filles qui cherchent à entrer dans les mariages. Et là on a dit na loba, eza pour na ba jeune fille nyonso oyo bazo luka ba kota na mariage. Na sali vraiment 2 jours, je savais même pas par où commencer. Na eba été kutu no kolo banini parce que ça m'a énervé d'une façon extraordinaire. Et puis c'est nga kanda et loba yemoko akosombela ba mama ba tensiomètre parce que ba mama bazole la trop. En tout cas, na yokai pas si mon corps. Mais j'ai admiré quand même ton courage. Yako yebisa biso. Na beti pesa 2 jours donc dimanche lundi wana non. Na bande ko yebate na loba nini na sala nini j'étais vraiment si donc na sala ki na ibi ninga expliquer à côté mais lelo vraiment na ramasser ba courage na nganyo sona ko sala vidéo oyo pona Karine Mokonzi nazo pesa e conseil na kati ya vidéo oyo bato bazolo ba gauche droite boya bato ba rencontrer Karine bande ko pandi bino so boza contre Karine bande ko boya tolo ba pona makambo ya Karine bato balinga ka Karine te tout ça je vais essayer un peu de parler de ça. Karine Mokonzi na batu o nyoso bazali ko luka kokota na kati ya banda kwa libala na kati ya ba mariage. Et na lo bakango tous les jours. Karine Mokonzi, tu dois savoir une chose. Avant d'entrer dans un mariage, et l'eau kwa liboso ezalaka, stabilise-toi d'abord. Ozala indépendante. Avant kokota libala. Le monde évolue, hein? Le monde évolue, pardon. Notre monde évolue. Le monde évolue. Pour le moment, moi, si na mobali, ils ont la ressource ma distinction, ma cassité. Le baka na makambo ya wana ya ba privé parce que papa, il faut ati ayoze mi po bota mwana. Sinon, la même capacité intellectuelle, oh yoza nango. Même capacité wana papa pe nango. Donc, pour toutes les filles et les femmes qui cherchent à tout prix le mariage, je vais vous dire une chose. Essayez d'abord de vous stabiliser vous-même. Essayez d'abord d'être indépendante. Lukana no ozala indépendante yo moko. Obi que ceux qui oza indépendante. Mobile ya kuti yo ki oza stable. Et loko eleki stabilité na vie ya mutu ezate. Stabilité, carrière na yo zala na carrière parce que ton carrière va t'accompagner ton carrière va t'accompagner toute ta vie.
Jusqu'à ba âge moko. Mais mariage, ekoki kokufa nango, et tu te remaries. Batum sous ba la 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pour vous montrer que eza vie privée oyo, eza parmi babilo ka vie privée. Eza vraiment eloko ekoki ko boma mutu te. Je ne dis pas que Karine mariage n'endenge bendi yango date pe yebanite ke ebomi mutu te. Nazo loba po na batu nyoso oyo bazo lunka babala. Donc luka na yo moko o stabiliser na no vie na yo. O prendre contrôle ya vie na yo. O yeba eloko nini olingi. Dès que un mari viendra, akokuta yo za stable ako sakana na yo te. Erreur moko nazui e pa Karine Mokonzi ezali azalaka soki azui mobali afishaka bango trop. Omoni Karine Mokonzi mibali eza loi nature. Et comment miko na Bible? Les hommes aiment ta femme. Donc mobali des fois linga yo ko linga mobali koleka mobali te. Et simba te. Ce que moni moi ça linga mobali ne koleka ndenge mobali na linga kaima bala on simba te. Mais j'ai l'impression que toi tu exagères parfois au linga kamibali na ndenge moko ke mobali comme mona. Pour mobali eza loi nature. Mobali des fois linga yo makasi. Yo sikoza soumise. Mais pas na yo sikozo waka na soumission, na bolingo, yo nde okabeli ya mobali. C'est comme mobali au mona ngo comme étouffement. Obandi ko étouffer ye. Parce que rôle zo jouer za ya yote. Ya kolinga. C'est lui qui doit t'aimer. Tikela kap mibali espace bango balinga yo. Comme ça yo ozala soumise na bango. Et puis fais un effort de séparer ta vie privée na vie professionnelle. Je sais que c'est difficile pour toi parce que koloba nabimaka na ba vie na ngawana. Mais tu oublies une chose, que tu es une femme. Tu es une femme, tu es censée d'être respectée, c'est-à-dire il faut babiloko wana ya kolakisa mibali tout le temps wana. Et baby sa réputation à moi, et surtout que nous sommes des Africains. Fais un effort, je sais que c'est difficile. Batu babande koye bisango Beyoncé na débit hein. Bah, il s'est fait un effort séparé vie privée dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est une queen, hein, Beyoncé. Parce que à ça qui est fort à séparer. Essaye aux stars et à communauté. Essaye un peu de séparer. La bon bana no mibana ko bimisi la kabiso bango bongote. E bele ba ya kapo ba yebana. Na lobby te que papa feli ayaki pona ko yebana. Mais faut faire vraiment attention parce que ezape ko salir yo muke. Que mitala mibali ba wanga na kayo boye yo star munene na ebiti soko miye baka ke oza star la communauté. C'est pas ta vie privée de ko ya ko gâter vie professionnelle na yo parce que tu as besoin de cette vie professionnelle parce que to linga yo avant babiloko ka mibali yo. Avant eloko surtout babiloko ozo sala dernièrement oyo. Il faut faire vraiment attention et salir carrière na yo te. Oza matala ya koloba oyeba ko communiquer. En tout cas, faire attention, ma vie privée na yo ezala ninité, ezala exposer ma casité. L'erreur que tu avais fait d'abord, parce que na lingi kozonga na makambo yo loba kite mututu alandango 1000 fois, alanda ki yango 1000 fois na week-end no. Erreur makasi osala ya liboso. Ko bima Belgique oke ko vanda na ndako afeli wana. Mibali balinga bongo te mbala moko, il n'a rien encore à chercher. Tu es là. À tout temps quand il a besoin de toi, il peut te prendre. Mibali siko balingaka eloko enyoko la kaye. Mibali balingaka eloko eza loi ya nature Karine oko changer yango te. Mobali soki abali onanu te. Et surtout que tu es une chrétienne. Mobali soki abali onanu te. Il faut bos à la séparer. Et surtout que tu es une chrétienne. Et puis qui s'ami non? Oki kozalanda ko mona mobali te. Au fait, nanda comme on a mobali, baparano ba yebiete, tout ça. Au fait, nanda qu'on est famille, écoute, bandimina no yote, mais boké qu'on fait des gens d'ak moko. Mobile alinga ke loko ezo nyoko la kaye. Mobile alinga ka mwasi oyo, azen pe rare, ozo nyoko la ye. Siko yazo bunda bo vanda ndako moko. Mais là aussi au vandelier 3 mois na katia ndako. Les familles ego ebi, c'est olbaka oui on attend. Parce qu'il n'a rien à trouver, na chercher, tu es là. Boké qu'on se la kansa, occupé ko vanda wana 10 ans. A oba lo pété, parce qu'on a déjà wana. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est tout que tu es chrétien, moi j'insiste sur ça. Tu as même la chance, maman nous a déjà na poto a. Les recanda qu'on a compliqué. Pour ça la live, moi ce qui va renouveler là, qui il fallait rentrer même chez ta maman.
En attendant. Ozongina ne pas maman na bino. En attendant, ce qui l'air au bébé ça qui fait li, a dit ok, il y a que pas nango, oui c'est non, il faut balanga nano. Parce que ma vie privée na yo, que bébé ça ma vie professionnelle na yo. Hein? Biso toyebaka yo avant babiloko ya ba mariage oyo. Parce que tu sais parler, tu as ce talent, oyebi ko loba. Oyebi ko manipuler, ko utiliser médias, pardon. Tu sais utiliser les médias. Mais pourquoi osa ko se salir na ba makambo privé boy? Oyebi ke mobali no oyo soki papa Feli. Jour oya ko présenter ozo yemba ye oyo ndeju na yeba ke il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mobali mobimba ti a fait tout pour ko l'accès longi ya mobali wana. Obunda olongola maboko ne na kati longi na ye aboya tina suka vidéo. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier pour toi. J'ai dit Dieu aide cette fille. Moi c'est alingaka mobali te, mobali des fois alinga yo ozala soumise. Mais toi olingaka mibali, c'est toi qui joues ces deux rôles-là. C'est pas bon. Ozokuta na ba déception, pourquoi? Parce que au joua ka rôle ya mobali. Tu veux montrer aux gens que naibi eza batrusu bazala bon ozolinga laksa ke oza romantique. Mais c'est romantique là, il faut ezala jouer entre vous deux, toi et ton homme. Mais pesana papa Félix, c'est toi, c'est comme si c'est toi qui forçais. Moi je t'aime beaucoup, Karim. Parce que Babylon est belé comme la caillou. Mais yo mon copain, il faut changer. Essaye de changer, Karim. Naibite ce que on mitala kosa moi si kitoko okyo kende ko vanda ofele pa mobali ndenge wana te azwa kayo l'air nyo so alingi et puis à la fin famille na ye boyo. Obi ke famille wana ba boyo parce que okende ko vanda pa na ba et pas moi na bango. Okitsaki déjà valeur na yo. Maman, na 21e siècle. Oza pe na carrière. Oza pe na bato ba sipo ba eda kayo déjà. Tiens tes fans. Oh. Okuketa ko vanda oza ma chance que maman na oza pe na déjà na poto. Que no vanda pas maman na bino. Oui, c'est jusqu'à ce que tu balanga to vandi na kumoko. Toza na mboko ya mundele ya biloko wana kutu. Na ebiso batu bakipa kutu ya kote. Tu sais que na poto awa 75%. Donc 75% ya batu baza divorcé. Et ça n'empêche pas que courir yaka tous les jours. Ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de coupure de courant. La vie continue. Et ça babiloko moko eza na katia babiloko moko eza na katia ba vie privée. Ça n'empêche pas que tu vas vivre mieux ici qu'en Afrique. Parce que le travail n'est pas important pour ta vie. Ce n'est pas le mariage. Mariage, c'est un force à mariage. Du fait que nous vendons je suis en train de parler, c'est comme un chrétien. Parce que toi, tu es chrétien, on prêche un peu ma campagne. Donc, tu es babani, tu es si femmes. Moi-même, je suis si femmes, je suis ngana bande ko kama muto azoteya mais alala kanda ko moko na mobali wa bali ete. Et puis en tant que muto si femmes ce qui JCC ozomi benga wana. Mais en tant que l'homme vient te marier, oza pressé ne lokoni. Oza déjà na batu bakabela kayo, oza pe na poto awa soko lingi ko banda musala lobi obandi na yo. La nano makamba ya document na yo. Poto ezalaka omoni chaque mboka ezaka na balwa na ngona mibeko na omoni mboka mundelo ezaka na no intégration intègre-toi, c'est-à-dire landela mukanda na yo luka musala deki mukanda no etelemi ozana musala na yo mibali mama mibali baza ebele omiki ezo kamisanga ke babiloko wana ya Afrique oye na ngona poto ya kuwelela ka mibali kulakisaka mibali. Moi je crois que tu faisais ça parce que tu cherchais l'Europe. Ba tu so vando lo bango que osala ngo pozo luka mibala memo na poto. Maman tu es déjà ici en Europe. Ba samu iso ndenge ba samu ici o wana. Hein? Que famille mobali balingi te ba reporter date. Ce qui va reporter ngo pété parce que ba lobby pe date mususu te. Au moment ba yebi bien qui tu es. Combien de fans ozana bango? S'il fallait que ça la miracle pour elo kwana marelo ne salema beaucoup ya kosola na sima pona respect kaka ya ba fan na yo balingi ba salango mais ba sali yango te pona ni parce que tu te donnes pas le respect toi-même. OK ko fana nda kwa mwana na bango baza c'est qu'on a droit ya koloba ko balingi pona yo. Karine oyoka conseiller, tu dois changer ma fille. Tu dois changer ma soeur. Tu dois changer, les gens t'aiment, mais tu wapi na babiloko ozo sala, tu blesses les cœurs des gens. Tout le temps,
balingi me makambo sala yo moko muto provoka ko bike po bazozo benga kawana po bazala il faut yo moko fungola porte omoni diable po akota na bomo ina yo il faut yo moko fungola porte yo ndo fungola ka ba porte ya bazozo oyebi ke ozana bazozo tala mais comment okyo kende komi kotisa libala pa muto abali yote ezalaki irigente pour kota na libala. Tu es encore trop jeune. Maman non le bac il a fois passé. Tu as 31 ans. Ma belle. Ozana non attend na yo. Tu peux encore supporter pendant quelques années. Pour que obala. Ozana qui précède. Ezate Afrique que ozana le kwa kolia te il faut que taka libala non. Mboko ya mondele osali déjà ngunda na yo. Bakope sur place à kovanda. Attends na centre reste là-bas. Fais tes vidéos dans ta chambre à centre. Oyeba ko loboza éloquente. Comment tu te fais ridiculiser boye? Hein? Ozo pe sanzela na bazozo yo moko. En tant que chrétienne, aucun oko da onda kwa libala ndengeni. Et puis moi je ne comprenais pas tes lives là. Ozo prêcher, ozo yeba makambo nzambe. Mais tu dors dans une maison avec un homme qui ne t'est pas marié. Et tu t'appelles Sifemc. Il faut arrêter, Karine. Sifemc. Oh, ce qui JCC jeunesse congolaise, ce qui ah! Nga naza mbamba na Yesu nga. Naza mbamba na Yesu. Na yebi secret ya 17e riwana. Hein? Nga mobala uta poto cheke ke ko bala ngapona mbamba na soki boke na maboke na chaîne de prière wana banda na okota ya 11 na okota ya 13 na okota ya 15. Mobala uta poto ya bala nga na kenda na libala penza suka na yena poto. Ndenge oyebi nzambe ndenge wana. Mais maman, kandana na makolo ata quelques mois. Reste calme na makolo na Yesu. Toi tu couches avec un homme et puis na kati ya ndako ya ekobo wana oyepe na cuisine na yo tipe caméra. Ale ozobi na makambo ata. Bino bokesa nzambe za mwana musala. Jésus aza garçon de course. Jésus aza garçon de course te. Place masumu azala ate. Azala ate. Ogoya ko ba peut-être nzambe atiki ngai ngam tula bande ko kumisa na période ote. Po ba pharisien pe bande ko kumisa, ba pharisien ba bande ko prier. Ko lakisa na batu ko prier kate motema nzambe atala ka motema. Éviter les péchés. Tu couches avec un homme qui t'est pas marié, oyebani pe na monde entier, bana basi ebele balandela exemple na yo, o comme modèle Karine, ceux qui ont mis ebate. Tu couches avec un homme qui n'était pas marié, moutou moko amele le côté, tout le monde n'a même pas photo te, même à présentation te, au bimi pesa Belgique, kana bisakana, ok au côté nanda kozo beta pe masolo à château, bala la kao ya ofele, hein? Et puis au type caméra na yo ozo bina banzembo nzambo ozo te ape batu, biso na foi aussi to bali mama baba la kana foi, mais il faut être à la palper comme ça là. Makambo nzambe ezaka ko loba te ba pharisien ba nepe ko loba. Il faut qu'on mette en pratique. Makambo nzambe ezaka ko mettre en pratique au monde ndenge nzambe osala miracle ye moko. Kotanga tanga ka kombo nzambe te ke ozo bina na cuisine na yo nde okomi chrétien. Non, ko banga nzambe za ebanda kana kati kuna ya motema. Respect à Dieu. Ebanda kuna na kati non eloko no kosala ngote et surtout koza chrétienne. Donc ça les côté que c'est pesant zambete naza déjà modèle ba jeune ebele. C'est tout que oza chrétien na bo ite ke mutoko fana na mobile na ete na lobby na bino nyoso ba zozo te ke boko fana na mbali na bino te. Karine za mwana ya maman monde entier to yebi maman Karine sambelaka. Et puis elle-même elle prêche même la parole de Dieu. Depuis ça na risé bande côté. Mais ça les là ngo comment que no fana ndaka mbaye so comme si okeleli place ya kovanda. Au moins les résultats nango yango yo bakomi koloba non il faut non réfléchir nanana tika bango ba réfléchir parce que aussi au fongola ki moko nzela bazozo babandi ko sala ba vidéo yonde muto permettre kango Karine tu as des trucs que tu permets toi-même net oh ya papa Félio tu toi-même qui a permis ça on okutu ya Miriam Mokonzi biso se pesa biso kanda po ye muto abanda yo mais oyo penza yo moko fongoli porte ma belle hein. Na bazozo ozaka na bango ndenge obenga bango soki bazozo ba ono sozaka na bango comment tu peux te permettre de prendre des misaka quelque part OK pe ko vendre pas mobile château siko babali yote soki ezala ki château to moni penza ke bou libala après siko to moni na château mutu nyoso alingi ke bazozo yo zozo kozwa place au côté la tête soki o permettre ngo te hein ba porte na
fenêtre au fongo là na bomo ina yo po kotsaka bazozo kangango nanu. Parce que ça fait mal aux gens qui t'aiment. Ça fait mal à tes fans. Ça fait mal à tes fans. Et là qu'on a zo na vidéo, oh, j'allais le faire na tingena ting de leur voice. Mais comme tu as, j'ai respecté tes paroles. Tu as dit moutoua bengoti. Moutoua ting de leur message. Alors on a zo salango na vidéo. Oh bato moussous ba yoka. Ba jeune fille bazo lingape babal. Ba yebake. Liba les affaires du monde te. Liba la ebe biselo carrière te. Que yo vanda kasoki na Hambourg awa mobali moko boye azana Berlin aibiso ke no vanda kuna po vanda ozolambela ke fufu loba non parce que carrière na yo nde vie na yo libale kufaka yo siko ozo mélanger carrière na yo na makambo ya mibali bamsu baya kapo ba yebana ko tu sais ton papa Feli là je mona mona ke ozo bunda olongola maboko maboko nene elongi na ye po bato ba mono zo yembele ye oyo et puis azo bunda po amona na te. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier sur toi, pour toi. Je savais que cet homme-là, il y a quelque chose qui se cache. Donc on a famille na ye bien sûr, mais ceux qui bosolo là qui avant yo que le fan de pas na yembele bazozo bazui makambo lo bate. Bele bazui makambo lo bate. Tu ouvres celles tes portes et les fenêtres. Si tout problème est oh ya libalo. Car il y a moko fongola qui va porte. Osa mwana mukite. Et puis tu dois savoir des choses. On n'est pas en Afrique. Cherche de t'intégrer d'abord dans ces pays de blancs. Ah oui, zalaka musala. Musala na yo. Hein? Na mukanda na yo. C'est tout. Libala wana bilongo pambe yaka nango. Comme tu es béni comme ça là, comme Dieu t'a donné ce talent de parler là, aux la carrière là, mi bali bako yakaka. Mais cherche d'abord à t'intégrer au commune en mboka sika maman. Et cherche de t'intégrer. Ko pesa ba ennemi na onzela te. Yo moko fungola ka banzela no ba ennemi ba kota ba ya ko loba ba ya ko sala n'importe quoi. Ta ndenge ba sali lo ba analyse, ba sali lo ba live ya ba 3 heures de temps. Pourquoi? Parce que tu as ouvert des portes et des fenêtres dans ta vie. Et puis nami tunaka ba maman bazalaka pembeni ya Karine soki ba maman soki ba maman nani wana. Franchement, boki ko kosiaka mwana ote. Asa moko na bana na bino. Hein? Boye bisi na no boye Karine oyo boye ko no fane pa mbato sepeli na ngote boye na boye. Mais bino kaka ata Karine asani to kozala ka sima na mama akobebisa sa carrière na ye. Et makambo ya privé ko bebisa le carrière na ye. To mona ngo ebele pa mindele awa. Ndenge azo mélanger privé na professionnel. Akoki ko baby sa carrière na ye. Karine c'est une fille qui oza kutu na ba niveau ya zana ngote ba kongola ka mbongo te. C'est une fille qui sait parler, elle se présente bien. Donc elle a tous les atouts pour être vraiment la star de la communauté. A l'équipe ndinga na nyoso basala kana bango ba YouTube wana. Ayebi koloba, azana charme, elle est belle, elle se présente bien. Ayebi ko yimba, donc ayebi ba makambo ebele. Ayebi ko vanda na bateau, ayebi ko vanda la ba cotisation, t'es orienté yeko. Et puis il y a une chose, tout le monde dit Karine Ayoka concerté. Moi j'ai essayé plusieurs fois na kotinda ba voice, okaka merci maman, et sili. Et puis au monde a sali sous li kambo ko bande ko pekisa ye. Karine tu dois changer. Parce que Babiloko, et quoi affecter carrière na yo, et quoi affecter vie na yo. Tu es une femme, et puis une femme africaine. Et pas biso Babiloko, ya mobali lelo yo, lobi yo, et baby sa réputation. Et rattrapaka, parce que communauté na biso batalaka mingi na passé à moto. Et rattrapaka. Ce qui to comme na niveau oyo, ba famille ba telemelo tout ça, parce que kende ko vanda kuna. Ce que kende ko vanda kuna te ba benge ba yo kango kututé. Peut-être que tu basé pas na ce que simbité. Comment tu te permets de prendre tes clics au claque pour aller rester chez un homme qui ne t'est pas marié en tant que chrétienne? Et puis tu te réveilles les matins, tu dors avec un homme, tu te réveilles les matins, tu mets la musique de Jésus, tu commences à danser la musique de l'église. Mais non, que Jésus a un garçon de course. Hein? Jésus a un garçon de course. Et ça n'a pas norme, il faut tambola. Pour Nzambe ayoka yo. Ça ba norme, ça te que tanga kombo ya Nzambe nde Nzambe azawana te. Ba pharisien bazali ba faux pasteur bazali. Tambola na ko banga Nzambe yeba ke na okyo ke le vent na mobada bali ngai te, a honorer ngai te, ezali sumu na Bible. Tu restes chez toi, Dieu t'a donné ce talent ya koloba, tu sais parler.
Tu es belle. Tu te présentes bien. Ce mouton là, au poste à kokate zate. Au nation à côté de life, non. Attends que ça la iner nazawana. J'admire. Nazo admirer ta façon de parler. Osaka langage beaucoup bien, c'est que ça va tout. Tes maquillages, tu es belle. Hein? Et tu n'as pas tal, on doit admirer, tu gâtes tes yeux en te regardant. Mais pourquoi m'y est battu? Grande sœur à Mouba, Nazoya, Azoloba, moi, on a besoin de 23 ans. Tout ça, c'est toi qui permets tout ça là. Na batu boke koloba na ote. Batu ba chaîne ya bikoke, ba chaîne ya matungulu, ba bimi lelo, chaîne nanga bo s'abonner pepa na ngai. Na lobi boy, leki nanga. Aza na 23 ans, aza mona 97, le 8 janvier 97. Tout ça, c'est toi qui permets. Mon toki kufungula, mutu mangala yote, oza déjà star. Mais parce que parce que au fungula ba porte, au tika ba fenêtre polele, pour batu moko boy bakota. Senti a pesa biso ba tension a. C'est comme si koka kite. Oyo ko bakila biso soki nani o mwana mzusu ni soki dondi. Mais ba dondi ku tozaka tana moi respect ka ko fanda tana ye. Yo na dondi esila ki pona soki dondi atie moi 6e na Londres. Siko basu so mutu azana moi si azana zen. Siko oke ko vanda kuna ndeni. Hein? Sombe la pesa batu batam sanso. Mais tenenge mo zoloba. Karine, essaie un peu de séparer. Je sais que c'est pas facile. Parce que tu es habitué à ça. Essaie un peu de séparer ta vie privée et ta vie professionnelle. Mibali bazara bandego na bisote. Mubali fois linga yo kozande soumise. Mais toi tu montres l'amour à un homme. Mais vous allez étouffer ma belle. Mibali balinga te que moi si oh la c'est bolingo so ki andenge ni vous allez étouffer. Modele no ya kolinga wana luka mundele po mundele ndalinga bongo. Congolais ayoka soni azala étouffé. Bango balinga bongo te balinga ke espace na bango parce que bazala base belé ba makango. Oki ukanga ite ndenge ukanga mibali bakati wana mundele loba mundele. Mutu mwindo bo yoka na te. Hein? Tiens un peu de l'ordre dans ta vie. Essaie de mettre de l'ordre ma belle. Au nom de tous ces gens là, tous tes fans là. Mais quand tu as ordre quand tu as vie na yo. Batu balingi yo mais essaie de mettre un peu de l'ordre. Et puis essaie un peu de trier quand t'as les locaux ni cause à la place ni cause à la place ni. Ah! Mariage yango, bo pesina badate. Tout le monde a ni présentation te. Tout le monde a ni eloko moko te. Et puis batu na yo wana soki ba fan, soki ba mama, soki ba chinois. Ba bandi ko betela ngo ba vidéo. Ba bandi ko donc propagande moko na monate. Vous oubliez que na ba les réseaux ça la vidéo wana. On a dit combien des ennemis bazotala. Hein? N'habitez, Karine, histoire à grosse molire. Et t'es ayoté? Il y a mariage à grosse molire. Et t'es ayoté? Et t'es ayoté? Je me consacre à la vidéo zolo bamakamboana, ya libala, nasina bali, par la fois, na komela o Karine. Essaye un peu de réfléchir. L'histoire à grosse molire. Oyebi yango na 2018 awa. Et t'es ayoté? Mariage c'est sa bénédiction. Diable a kubundi sakango. Babimi sakango boete. Mariage babimi sakango boete. Mariage ezali bénédiction. Et ça le la moi c'est azana zemi ba bomba kasi tous nous les Africains tozana kindoki. Oyebi ba tu combien te ba otala. Olobi na munengi na okiko boma mariage, est-ce que na osala ngoka na famille na mama na na famille mo? Non. Oza déjà na ba bulukutu ya batu oyo basala ba groupe ba WhatsApp po ba soutenir kayo. Pesa bango en secret. Pesa ba mama wana ba date na makambo nyonso. Bozu na liputa bo bambina kaka na Facebook na YouTube oyo. Ba millions déjà ba otabo ebi mitema batu nyonso wana. Ba maman pe basipotaka yo bango pe bazana mawate. Bango ba yebike est-ce que bala bango soki bazoka ba ko bimisa peut-être que basala yo ba propagande wana. On dirait muto azolinga azo postuler pour la députation. Un mariage ba bomba kango to ngepe to kama po osoli kana ba maman no ka groupe ba maman wana. Parce que ba to so ba ne ko informer pour ba sala ni avant mariage salema. Oyebi mitema na bango. Ba maman no wana ba yebi mitema ba tu wana. Les bana bango ba balaka. Est-ce que ba bimisa kango boy? Non.
Karine, au fongo la kaba porte yo moko ya mariage oyo. Soki ebimis lelo ba makambo parce que yo na batu soki ba soit disant ba chinois no wana. Bo fongo la ki ba porte. Mariage okyo za lelo ka tembete. Mariage c'est une bénédiction. Ba battre la kango ba protéger kango. Bo ngipe bo sala ba maman puta na bino na secret to monika pour live. Mariage pesa na kati ya sale bazo filmer en live. Elinga ki sala bien. Batu bakotala kaka ba nini ba view kokota. Batu bakotala tala kuto eloko wano bando sala plus de 5 de 3000 na live no bande ko lobako ko dénoncer mariage. Plus de soki 3000 batu na kati ya live. Soki pe mariage no sala mais on cause à peine à plus de 10 000 batu bazo tala ngo. Et puis batu so continuer ko tala après. Bon, kepe ko sala ngona seke na ba mama na yo wana ba soki ba mama ba supportaka yo ba yaka ba zalaka tout autour na yo. Bon, kepe ko sala ngona seke puis to moni kambala moko pour ebimi. Mariage eza eloko a secret. Mariage eza bénédiction. Diable a combataka tout ce qui est bénédiction. Karine, toi-même tu as ouvert tes portes ici. Les lois sont comme talaba zozo oyo, talaba nini, bandeko, botika ko ina Karine. Karine emo kwa fongola ba porte. Karine emo kwa fongola ba ennemi ne ba porte. Na bino ba to soutenir bo fongola ba porte. Et je ne pense pas que vous pouvez faire ça à vos enfants. Bon, comme c'est le la jouer moko boye. Okiko supporter mutu mezo XP non, oyo boye. Ngana za exemple na famille nanga. Obika mutu aso ko za na poto mutu tu ba mona oloko la nzambe. Moi j'ai un petit frère, je l'aime beaucoup à cause de ça. Il est le seul. Ngana supporter ka ba classe mais on a ebisinga omoni o nzambe ya famille ote, olobaki boye za malamu te. Il faut changer. Mon petit frère. Siko batu na ka po ino linga ka mingi, po soki na ngina yeba erreur na ngana benga ka ekaka. Soki na sina gangi bika ndenge Afrique ezala omwana bengi olobi no mona yo lekisi boye eza bien te il faut changer boye eza te ke po zo supporter batu de ba komi donc akopesa conseil moko bozongi mutu eza te ke po zo linga mutu ozo pesa conseil soki ozo linga mutu ozo pesa conseil c'est que olingi yo te olinga ko ya na libulu le cœur de l'homme Karine pona nini okomi na aveuglement makasi boye hein po bazo pesa yo ba miette. Pour c'est ça héros là, tu peux gagner ça toi-même. Tu n'as pas besoin de tous ces gens-là. Osa déjà na mboko ya mundele. Mutu tu a gagné ka vie na ye. Ça dépend quand na ba courage na ye. Comme na ba courage na yo. Tu sais chanter oyemba kitoko. Osala ka ba émission kitoko. Tu as des talents. Utilise ça, tu n'as pas besoin de toutes ces mamans-là. Oyemi mitema na bango. Oyemi ba blessé nini baza nango biloko erata na ba vie na bango ba mono sikozo ngenga kuna lokola nyota niseme kwa Kiswahili uko na ngara sa nyota moyo kese tu batu kwa furahi na we non mutu mwindo akolakisa yo mino me azo sepela na yo te azo kondiro awe ba kozo kende contre mille mais atiki ki otina contre mille. C'est pas tout le monde qui te montre les dents oh tu de lo 100 $ 100 € au kanisi alingi yo non. Kaka même bateau on a bâti dans en Afrique pour battre finga yo. Les mêmes personnes qui sont dans tes groupes là. Bizarre. Est-ce que tu as besoin de tous ces groupes là? En Afrique, on allait encore comprendre parce que tu as besoin de l'argent. Il n'y a pas de boulot là-bas. Tu es déjà ici en Europe, dans les pays des blancs, ma belle. Hey! Au milieu batté, Karine, tu es intelligente. Tu as des talents. Tu te présentes bien, tu es belle. Tu es une étoile brillante. Arrête! Si tu as la musique, zangati na wana ba kongela bonbon. Oye place bazwa ba bonbon wana. Oye ba saka kanini na bonbon wana pour avant bati de lo yango. C'est pas tout le monde qui te dit je t'aime, qui t'aime ma belle. Ce qui est la bonbon, ce qui est embêté ba ker na biso na mitema, de to ngeto yeba ker e bombani. Faut faire attention Karine. Arrête de mélanger tes petits copains là na musala na yo. Mobali des fois linga yo ko linga mobali ko leka yete. L'erreur que tu as fait, c'est d'aller rester dans ces châteaux-là, ces fameux châteaux-là. Erreur au sala qui yango wana. Et puis, les balles, ceux qui ont moni ba femme ba komi ko lobelango. Si tu y a ba Congo, mon bala am Congo, il faut arrêter. Osez tout later, il faut arrêter. Donne-toi le temps. Zwa bisakano zonge pa maman abino. Zwa bisakano zonge pa maman abino. Ça va passer ba koloba après semaine ba ko bossa na ba le ba biloko mso ko ya minembo yango wana ezo ba linga ba boto la biso le ba ko kota la CGM so ba bossa nio mais rentre d'abord pour mieux sauter il faut reculer
Ce que je te demande, c'est d'échanger, Karine. Na ndenge intérêt mon côté. Parce que s'il n'y a pas une actualité, na yakate. Na yakate, s'il y a un problème. Parce que nazate que wana na YouTube écoute c'est la ngambon na kombo Karine. Moi j'ai mes business écoute c'est la ngambon. YouTube c'est juste pour topé ça na ba conseil et tout solo laka. Na ça la carrière na YouTube té. Bato pour ça la carrière na YouTube, on y a bon na simano yo zo comprendre le côté. Yo so mona li pour ta mariage et comme maman no soit fongoli li pour ta voiture ko la table ba ni koloba. Mama, boyebi bino boyebi ba kere ya bato bazana kati ba life na bino wana. Na salaka vidéo moko na septembre l'année passée, mutunyo so asidi ke langa pona lobi poni bozwaka bo fingi héritier, bozui photo ya Karine Boti wana bo fingi héritier. Lelo qui paye ça, c'est Karine. Ba maman wana ba kena bango ba sila ba toye ba kutu place bazala isouté. Ozui photo ya mwana moningo ti likolo ata bozo fingi héritier. Tu cherches quoi? Pour moi non on a bongate, mais elle-même elle ne comprend absolument rien. Comment que vous venez aveuglément boye quoi? Na kisha tokyo ko comprendre que na kisha sa vie eza passi aux a besoin de cotisation muke. Maman, a on a poto tu n'as pas besoin de ces cotisations. Aux a besoin lo kwanate. Intègre-toi. Landela mukanda na yo, carrière na mukanda des eloko important na mboko yo. Libala te, boni yo kumetsa libala on dirait lo mo boye. Ya mobali moko boye, to mona pe bolingo ngote. Papa Feli, excuse-moi, je n'ai pas de problème avec toi, je parle avec ma fille. Je parle avec cette fille là. Naibi nanga kutu papa Félite, naibi nanga Karine nazolo bana Karine. Na ko simba kutu famille wana te parce que yo muto fongola qui porte ba ya na ba vidéo, ba lo ba n'importe quoi. Parce que toi-même tu as ouvert des portes, des fenêtres dans ta vie. Hein? Omi yeba te Karine. Omi ke na beti des jours na se ba kutu na lo ba nini te. Hein? Na lo ba nini na zo yeba kutu te, kanda moko boye na yo kaki. Comment beaucoup sambisa mwana moninga ti na niveau oyo? Après, si déjà n'a pas date. Est-ce qu'on était aussi au Karine? On était obligé de savoir les dates là. On a un groupe, on a maman, on a un groupe, on a un WhatsApp. Tinde la bango na ba groupe. Si ko au monde entier on là que ba date on a le 24, on a le 7 novembre on a. Ba tu wana monde entier ko ya et ko ya pété. Na kati a fait tout le monde appelle ba live et puis ba tu ba ndiko tala biloko no tala maka. Mais au Pongoli porte na ba fenêtre moko yo moko yebite. Obi ke ba mama bele balanda ko baza na ba site na bango fin du mois YouTube atie la bango ba mbongo. Ba kenda ba sala kana bango te. Ba faneli ka mbongo wana. Ba ko yebiso jamais vérité. O mona ka Karine ayoka. Si ko tro ka Karine ayoka te. Karine ayoka te. Mais il faut parler avec elle. Obi c'est ceux qui sont lingi sous boité puis to ko soutenir oli soutenir. Cache d'abord ta vie privée. Comment une grande fille comme toi, tu as 31 ans, hein? N'importe toi, tu te permets de comme ça la vie sakana. Et puis, moi j'insiste, tu es chrétienne. Et puis, qui s'amène à la Bible? Au Kangi, il claque, non, qu'on vende pas mon bal. Regarde ce qui arrive. Parce que tu as ouvert les portes, tu as ouvert les fenêtres. Que cette histoire ne se passe plus dans ta vie. Ceux qui m'ont n'a papa Feli encore. Tu as un secret. Maman, batu baza na YouTube oyebi bango te Karine Mokonzi. Batu baza na ba Facebook ba médio, batu monde entier batala kango africain en général, sorcier. Sorcier ata pumboka na butu te memote mané azo saka. Et ko sale maté, bona boy, oyebi ko za na bazozo, mais pourquoi tu donnes l'occasion à ces gens-là? Avant Feli oyaya, okomaki mwana malamu sala ka ba life no, ba pe bazo kotati. Après, on commence à faire des balles. Non, cette fille, elle c'est quoi? Même si on était en Afrique quand même. Hein? Parce que peut-être que en Afrique, on a des gens qui ont mabala, tous na homme na ba ISC kuna mobali pia yo boy. Ozo linga non on a objectif na ngeza on a 6 sa classe. To boy mi bali na ba Afrique pe. Même Afrique ngo ba ça la publicité à mobali bongo te pona nini? C'est ta vie privée, laisse ça en privé. Viens nous parler, et bah musicien congolais, bah salinini, nani abimisi nani, tu sais parler. Oyebi kosala ba promotion et bah musicien Karine. Oyebi comité Karine. Ozape na chasse ba tubalinga parce que tu sais parler. Mais pourquoi tu te mets dans les merdes? Si tu mi bale apoto ma fille bako sambi so awa pamba eza batu mitu edoka deja na ba malili oyo na ba maya ba calcaire oyo bolingo ba yeba kango na poto ce que tu ne sais pas. Toi tu crois toutes ces femmes qui divorcent là baza na besoin ma balade
baza desi na mibali. Na mibali pe baza desi na basi. Oh, ils ont beaucoup mundele maman, mais tu es chauffeur. Reste tranquille dans ton coin, cherche tes papiers, intègre-toi. On t'aime beaucoup. Tu es intelligente, tu as des talents. My God. Ba maman, bon conseil à Karine. Bon fan lié penza boye bisie ki Karine boye. Bon sali ba 30 ans ba maman misuzu. Ba 40 ans na mboko. Ebele na bino kutu baze su na mibali te mibali bakenda. Mais pourquoi boko tike na makamba mibali akangami na ngo dire mobali eza délivrance. Donne cette fille des conseils. Et puis maman Charlotte, comment tu peux laisser ta fille à l'abri de tout le monde comme ça là? Pourquoi? Pendant ça, il est bâti de la fin du mois. Ta fille, tu la laisses à l'abri de tout le monde. La fille que tu as portée pendant 9 mois. Tape sur la table, tu es une maman. Bête l'école à table, le Karine, ou moi, ou tous ces gens-là qui sont tout autour de toi. Obi ngana okanzo mali soki na moni tala ba maman mikolo minene. Ba yeko fandi la ka mwana ba obeta na ma. Ma soni ba obeta no mutu asa age na